nzambe penza abatela abakisa eleli nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Esengoza la bisika nyonso bozuli banku ya kolanda émission ya Mokola Lelo. Merci pour la confiance et fidélité. Na province ya Okatanga, gouverneur Martin Kazembe Choula ayambaki en audience Baro Bolanda. Après succès, il y a une festivité marquant 58e anniversaire ya Baro congolais organisé na Lubumbashi. Les bâtonniers ya Baro ya Okatanga, maître Jean-Paul Kitenge ayaki lobi eleki ko témoigner na gouverneur intérimaire ya province ya Okatanga Martin Kazembe Choula gratitude ya corporation ya bavoka mobimba pe asaluaki accompagnement constant ainsi que implication personnelle ya chef exécutif provincial oyo asoutenaki bango pe soutien ye et contribuaki makasi na réussite ya événement oyo esangisaki ba délégation oyo wuti na plusieurs barreaux ya République pe ya monde. Comme vous le saviez, nous avions passé les journées du barreau où nous avons reçu de très grandes délégations qui sont venues fêter avec nous le 58e anniversaire du barreau du Congo. Alors, avant que nous puissions commencer les activités, on a été dans l'obligation de présenter les civilités à son Excellence, ce qui a été fait. Mais là, comme on le dit toujours, on vient remercier l'autorité qui a permis à ce que ces travaux se passent dans un climat, dans un très bon climat, ça c'est un des éléments, et puis nous faire procéder à la restitution de tout ce qu'on a fait comme travail. Et Sengeli Boyebaki audience Oyo ezali kolakisa qualité ya ba relation entre exécutif provincial pe baro ya Okatanga. Kejo affaire Jacques Kiaboula, Georges Mawine et Komi na niveau nini ba détail n'élément. Ce n'est qu'une partie remise. L'audience vient de prendre fin, on vient de la suspendre. Compte tenu des préalables que nous avons soulevés, les conditionnalités sur les éléments évoqués dans la requête de la partie civile. Néanmoins, vous devez savoir une chose que ce n'est qu'un exercice de droit. Nous allons y travailler. Je crois que ça a été un procès, pour moi, je dirais un procès honteux, car vous savez que c'est une honte pour les Katangais où un gouverneur a décidé d'amener en justice son ancien ministre. Je suis sûr que la procédure qu'il a prise n'a pas été bonne, mais néanmoins, nous nous sommes engagés à y répondre. Et compte tenu aussi de ce qui s'était passé, je dois vous le dire que quelles que soient les mesures qui seront prises, je ne pourrai jamais perdre ce procès. Vu le nombre et la qualité des avocats que j'ai, c'est impossible de perdre un tel procès. Mais néanmoins, c'est un conseil que je peux donner à notre génération future de ne pas commettre cette honte. Comme il en est déjà le cas, nous sommes dans une procédure judiciaire, nous y allons, mais avec une assurance claire de ne point perdre un tel procès. Prince Penge Moko Yaba membre de la coalition C64 a réaffirmé que plateforme Nabango et Kolandela Makambo Ti Nasuka Makambo changement de la constitution Ezate. La coalition article 64 restera un et unité jusqu'à l'objectif qu'on s'est assigné. Il y a les ennemis de la République qui veulent déstabiliser la C64. Il y en a qui veulent semer une confusion. En tout cas, je peux vous le dire, comme État cofondateur de la C64, à-dire qu'on est État cofondateur de la C64, nous disons la C64 ne mourra pas. La personne qui va déstabiliser la coalition C64 n'est pas encore née. C'est la plateforme du peuple. La C64 a été créée pour que la Constitution soit respectée, pour que la paix revienne au pays,
pour que les territoires occupés soient libérés, mais aussi pour que les enfants du Congo se réconcilient, les enfants du Congo se parlent. Parce que dans 2 ans, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait des élections générales, à l'issue desquelles M. Félix Tshilombo doit quitter le pouvoir pour aller s'installer au Sénat. Félix Tshisekedi n'a pas de choix. Qu'il neige ou qu'il pleuve, qu'il ait conclu, je ne sais pas quel type d'accord, son avenir se conjuguera au Sénat dans 2 ans. Le changement de la Constitution pour obtenir un 3e mandat, il ne l'aura pas. Un référendum qui va occasionner la balkanisation de notre pays, il ne l'aura pas. La seule chose qu'il peut avoir et que nous allons comprendre, c'est qu'il ait le droit d'émettre son point de vue, comme nous aussi nous aurons ce droit-là dans un dialogue inclusif. Mais nous n'allons pas entendre ce dialogue-là internellement. Nous n'allons pas non plus entendre un dialogue selon les emails de Félix Tshisekedi. Le dialogue, ce n'est pas pour nous inviter à aller nous déculotter ou baisser notre culotte ou renoncer à nos convictions. Le dialogue, c'est un cadre où les enfants du Congo vont se parler pour... La commune ya Ntsele bourgmestre Franck Kombo Nzola Meso asalaki lancement officiel ya ba travaux ya assainissement pe ya kolongola ba immondice tusali bongo na boulevard du Congo. Retour en image. Toujours très déterminé pour l'assainissement, il y a juridiction naïe, les très dynamiques, l'homme de terrain, beaucoup maître ya commune Ntsele, excellence Franck Mbonzo la Meso, a procédé qui lobby leki na lancement officiel, il y a ba travaux d'évacuation, il y a ba immondice na boulevard du Congo, na kinko les pêcheurs. Bino Mokobotala, ndenge ba élément ya brigade ya assainissement ya commune ya Ntsele, bazali kosala musala avec impact pe idéologie, motivation toujours et logo etika kite indifférent population. Nzela elati lele ya sika bafulu nyonso pe salité et longwe propriété ekoti ti liboso ya maison communale misala ezali kobetamba conformément na vision ya Kinshasa ezobonga prôné na gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Daniel Bumba Lubaki oyo azali kosala na assainissement moko ya ba principale priorité na ye. Tangu azwaki maloba coordonnateur ya brigade ya assainissement ya commune ya Ntsele azalaki na bamo juste ya liboso na tomboli mokonzi na ngana no merci lelo biso wana tozala boulevard tozosala musala o esengeli tozosala na ba brigadier nyonso grâce na numéro 1 na biso Franck Mbonzo la Meso yango moni lelo totelemi tozobongisa commune na biso na Ntsele na kata ville ya Kinshasa etant que numéro 1 ya brigade d'assainissement yango totelemi na ba agent na biso nyonso ya brigadier tozosala musala o brigade ya Ntsele eko lâcher yete pour to soutenir à 100%. Tozo soutenir vraiment le numéro 1 ya ville à Kinshasa Daniel Bumba à 100%, mais attends la biso awa wa tozo sala musala atine la biso anje abaxe la biso effort ya mokonzi na biso le monsieur le maire Franck Mbonzo la Meso na commune Ntsele. Tala oyo ezali ko démontrer combien beaucoup maître ya commune ya Ntsele excellence Franck Mbonzo la Meso l'homme du terrain azali ko soutenir pe ko accompagner gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Daniel Bumba Lubaki na mise en œuvre ya programme na ye kin ezobonga boyende ezalaka yeke yo. Est-ce que policier akoki kokota na ndako ya mutu pona kokanga mutu sans mandat ba yuzuzu ba pesi biso ba détail sans mukanda ba policier ba kokanga mutu pa na keni la faut que tala la police nous a deux cas nous a cas flagrance et puis nous a cas normal il y a une position normale flagrance d'après article 5 il y a code de procédure pénale les allées dans infraction et salami les autres se commettre et salama donc beaucoup kamite mabe au salama to et outi au salama policier a dans droit par exemple tant mabe ça na kati ya ndako policier a droit en compte na kati ya ndako voilà pour arrêter mabe au salama donc pour arrêter ba criminel
comme le bango bakulu na bayibi bakimi tina ndako moko policier ana droit kolanda mutakimi na ndako wana même sans mukanda parce que infraction de ça na biso na bino komona donc c'est la flagrance donc babengango le flagrant délit mabe oyo salama sikoyo donc flagrance. Alors, policier a un droit, il a l'article 5, en cas d'infraction flagrante, l'officier de police judiciaire le plus proche se transporte sur le lieu sans aucun retard pour faire de constater l'infraction. Donc, à vos pieds. Mais en temps normal, le policier au monde a tongo, avec que notre doit entrer. Il y a rien de social. Non. Il faut envoyer au moins invitation. Si on envoie une invitation, alors il faut qu'il y ait un mandat de comparution à Kosenga Yango et pas y a parquet. Il y a soit une invitation, mandat de comparution ou alors mandat d'amener à Kosenga Yango et pas y a parquet. Parce que les documents, les mandats sont délivrés seulement par le parquet, mais OPJ à Kosenga la parquet, délivrance, il y a mandat de comparution. Il y a mandat d'amener. Donc, mais dans le temps normal, donc, pas la mission de Congo, vous avez une plainte, OPJ a saisi dans invitation, même si ce n'est pas, comment dirais-je, la code de procédure pénale est directement profité, mais on envoie l'invitation. En cas, il y a refus audit, alors on peut envoyer des mandats de comparution parce que mandat de comparution, ils ont averti la carte. Ceux qui ont été obligés par mandat d'amener. Le mandat d'amener, ce n'est pas le mandat d'arrestation. Ça, spécialement sur ça. Le mandat d'amener, et si Kaba Monio, c'est que les balles joyaux, les balles mémaillots, les grès ou les photos, c'est que les balles mémaillots. Alors, à ce moment-là, on n'est pas la police pour répondre na ba question o esengeli na yo ko poser parce que la police est là pour maintenir l'ordre. Donc eza normal que mutu ba benga une invitation to na mandat de comparution à boyaki, alors il faut pas décerner les mandats de comparution pour l'amener afin que ba entendre sur le fait qu'ils peuvent lui être reprochés. Voilà pourquoi oza na droit ya ko pekisa na policier à côté pa ina yo si il n'y a pas comment dirais-je, un papier, donc en dehors de la commission d'une infraction flagrante, policier a connaître qui boudi, à côté, surtout la Kalachnikov, na bango na mundu ki na bango mulaïwana, qui non, c'est une violation de domicile, c'est une violation, ça peut être considéré comme une arrestation arbitraire, et ça peut être considéré comme une violation de domicile. Pour les policiers, il y a au quota sans permission, sans autorisation, nakati ya lupango ya mutu pour la kokanga mutu. Nani. Mais la loi dit aussi que sur invitation, il y a ko lupango policier ko kota. Mais kakaboy, ko lupango boy, non, c'est violer la loi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ce mutu a quelque chose à ko baksa on a commentaire pour nako édifier. Donc surtout ba avocat ou ba magistrat sur mon vidéo ba ko baksa commentaire. Aussi une autre vidéo parce que c'est les libertés des gens qui sont souvent en jeu. 17e épidémie à maladie à virus Ebola et à Peretaki. Ndenge Nini, coordonnateur national et hygiène des frontières à Betilissouni. Oui, maladie Ndenge Bandaka et Bandaka depuis le mois d'avril. Le 24 avril, le premier cas suspect. Azalaki détecté a développé qui ba septembre azalaki na mboka ya Mungwalu mais population en soi bazalaki ko concevoir ngo penza bien que comme maladie il y avait peu résistance communautaire jusqu'à ce que bakendaki na ba interprétation c'est-à-dire mutu akufaki babimaki na ye awa bakena ye na Mungwalu et puis communauté va vu que non cercueil bayaki nango na ye ezalaki dignité ezalaki en fait ça ne répondait pas bien pour na kokunda ye ba changer cercueil. Alors le fait que tant bango ba changer cercueil ils ont ya manipuler le corps ça pour autant ba que non ezalaki déjà problème. Tant bango ba changer ba zu cercueil wana batumbaki yango na matanga ndenge ka ezalaka batu bazalaka
batumbaki yango et puis tango bato babandi kobela kokufa ça se disait que non eza phénomène à cercueil eza phénomène à cercueil pour eux que non non ancestralement eza correct te ko manipuler kotumba cercueil tango bato bazokufa non non cercueil azolanda mutu tel tout ça c'est là le problème a commencé tellement que cette résistance là nous a amené le 26 avril il y a eu deuxième cas suspect. Dans le deuxième cas suspect qu'on s'est développé dans la communauté, le 27 avril, décès, il y a Kamoko. Dans le cas où on a couffé le 27 avril, le 28 avril, deuxième suspect peut aller Koufa. Progresser bandit. Tant que progresser bandit, tu as commis les 5 mai réseaux sociaux et alerté. Non, voilà, c'est maintenant que Bazis Kwe Chatio, tu es dans mon laboratoire, on a vu sur Bounia Awa, mais il y a des souches de la Rango, souches à Zaire, et Zalaki négatif, des souches négatif. C'est maintenant que Bayokoza et Chatio, Bakei Nango, na niveau ya Kinshasa. Les 6 mai, Babandisco début à vérification à l'alerte. Tant que Bakei Nango na niveau Kinshasa, et qui est coupé sa biso souche Bundi Bugdio. Donc sous wana et outil na district ya Bundi Bundio na Uganda. Première manifestation de la Kakuna. Après ça, une fois en RDC, tout ça en Ouezaka na Otuele na Isiro. C'est maintenant le 9 mai de médecin chef de zone ya Mungwalu parce que c'est là où on avait amené les cas index là. Parce que Kendaki na Mungwalu aye ko alerter et puis les 11 réunions d'urgence ko salema les 12 aussi d'investigation sur quoi bandi pour na koluka ko tracer ba ko prélever vers échantillon. C'est maintenant le V Chatio na test ya Bunia tango ezalaki négatif ba yeko matango sikoyo na INRB, Institut national de recherche biomédicale à niveau à Kinshasa. Et puis résultat ba yeko zongela biso sur 13 il y avait 8 cas confirmés. Alors et puis le 15 directement le 15 mai le ministre national a déclaré l'épidémie à virus Ebola source touché Budio. Et puis mbalamongo to bandaki plein riposte na niveau ya province. Docteur Théophile, coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, Matondo Mingi. Makamba boye sala makakaka awa na République démocratique du Congo na Likonda na village Yombacho tozali bongo na province ya Équateur Mukomboso akima na ye na zamba koma kuvanda na batu na kati ya lupango kukamwa. En tout cas nazo regretter. Tambola na mokili omona makambu tozali awa na Likonda na village Yombacho na province ya Équateur. Oyo bozali komona kuna na musika avandi akangi mapoko boye ezali mwana te kasi ezali nde Mukomboso akima na ye zamba ye aya a préféra kovanda na famille oyo. Mukomboso ya mobali eza na mboka awa yoluko Yombacho. Omwendenga zafandi wana avandi nde na lila na se ya ndimo. Alors omoni bandako yango wana bino moko ba imokili bomoni. Onde bandako eza na zamba te eza na balabala ya munene. Mais Mukomboso yango oyo na se ya njete. Bota omoni banjungu wana bato baolamba nde biloko. Mais banjungu oyo atala ndenga zo benga na soso. Bomona bino moko ba imokili. Na bino leta na kotinda yango na koyebisa na réseaux sociaux bino bato ya réseaux sociaux organisme oya sengeli na Mukomboso yango na kopanja na bisika nyos ezanga papa Jean Roger Lukiampel. Alors na tuni aide toko tuna aide na kopanja na réseaux sociaux nyos organisme oya ko sengela na nyama oyo Mukomboso baya na mboka ya secteur ya Luo na territoire ya Jol précisément na groupement Likonda village Yombacho nde sike ezali Mukomboso wana tala banjungu njungu oyo ezande bato balambi biloko pe Mukomboso pona histoire batu ya lupango oyo balala balamukaka boye na tongo bamona Mukomboso avandela bango na lupango amena saka na epe mutute avandaka bonnement na bango gentiment asalaka na epe mobulu te ya kolia soki ezali bopesi ye alie soki pete adébrouiller ekomi kobangisa bango bakomi komituna oyo noko tomate nda zongela biso na forme mususu to ezali kaka Mukomboso ya Mukomboso yango babeli bakonzi botalela bango nanu likambo oyo bola na neti kaka buzalaki toza na posa
ya ba recherche toza na posa ba recherche eloko ya boyeza étrange toko banga mingi alors bino ba imboka esika bomoni ke toko ikoza na lisungi pona kolanda ba groupe mosusu soki pe ba ratio ezaka itile toko senga na bino boya kotali kamboyo o sala ndenge nini ba esengeli ko salem yango wana toko lela kaka edeya tala na lobi bieke eza na nganda te eza na balabala ya munene na village eza te ke eza na nganda te nde na village natale ya bato tala moto tala banjungu tala bato ndenge toko salaka tala biso nyonso oyo petima la kisa bwe bamona penga moko bola kisangana tala na bino moko bokomboso nyama ya matatu ngai jaroje yukiape nde naza kolela ke na gouvernement na biso na secteur ya luo toyipe de jol likambo ya liboso tomona bokomboso yango tokolela pa na bino bayi gouvernement soki aide moko ekoya pona koya kotala eloko oyo boya tokoboma yete uswate mosusu mpe eza pembeni parfois abungaki soki ndenge nini nde tokobenga na bino boya likambo urgence ozala biso solution mpo nyama mpe na bato bakoki kofanda te bakobengana mpe yete ameseni mpe awa tokobenga na bino boya kozwa nyama oyo boya kozwa yango vivant tozwa solution ya nyama oyo mpo nyama na bato bakoki kofanda te tala bino moko mpe na miso na bino botala bakonzi ya mboka bakambi ya ICCN na village Yombacho bazali koluka bino balobi oyo zali noko tomato nani boya ko récupérer mukomboso na bino soki pe akimeli na park nini aya ko se retrouver awa e komi ko bangisa bango kulala kolamuka na nyama ya boye pardon yake yo na balabala mitugezoleka me nyama elongwi zamba tala bino moko na miso eza likambo moko tala kaka toyebi te tala na position normale ya nyama oyo ok. Crise au sein ya Fekofa, secrétaire général madame Liliane Chimpumpu abimi na silence na ye po na kotali sabwe. C'est vrai qu'il y a des rumeurs infondées sur les réseaux sociaux qui circulent, soi-disant démissionner. Mais vous le savez bien que je ne saurais pas démissionner, parce que démissionner, c'est comme si j'abandonnais une mission que je me suis donnée de contribuer au développement de notre football. C'est cette motivation-là de chaque jour, quand je pense aux 60 millions de jeunes gens qui n'ont que ça comme passion, qui ont mis tout leur espoir dans le football, je ne saurais pas de moi-même démissionner, parce que c'est comme si j'ai laissé tomber cette catégorie de personnes, ces jeunes gens, c'est la jeunesse qui mise sur le football. Je ne saurais pas les laisser tomber en démissionnant. Non, je n'ai pas démissionné. Par contre, j'ai été... bon, je ne sais pas dire si je peux dire écarté ou décoté et remplacé. C'est une décision qui ne vient pas de moi, mais que je respecte. Je respecte cette décision. Je reste là, je reste disponible pour pouvoir aider, contribuer au football. Vous le savez très bien, notre président qui est le premier footballeur de notre pays, qui est la première dame, ont comme souci et cheval de bataille le développement de notre football. Donc pour moi, contribuer, en faire partie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est pas facile de moi-même en tout cas de démissionner, ce n'est pas vrai. On demande d'avoir le fair play, donc c'est tout à fait normal, je pense, que le comité exécutif de mettre une personne pour en mettre une autre. Et c'est une dame, donc j'espère qu'elle fera son travail, le travail que je faisais à l'administration. Mais dans des clés aux gens, je reste, comme je l'ai dit, je reste passionné. C'est une passion pour moi le football. J'ai sacrifié mes nuits,
je restais tard à la fédération pour pouvoir contribuer, apporter un plus, apporter à voir le changement dans le football. J'essaie toujours là en ce qui concerne si on a besoin de moi pour le développement du football. Donc pour moi, comme je vous ai dit, ça reste une passion, ça reste quelque chose que je suis né dans ça, j'ai grandi dans ça, j'ai vécu dans ça. Donc ce sera difficile de me faire partir, de sortir le football de moi, ça sera vraiment difficile. Mais comme je vous l'ai dit, la décision est là, la décision est tombée. J'attends que je sois notifié officiellement, ce qui n'est pas encore le cas, mais je l'attends. Et je souhaite bon vent à celle qui me rencontre. Nina aussi la raté magafem ya mokola lelo komi na suka merci pour la confiance et fidélité. Vous sepela qui na ba image, vous pesa merci mingi na l'artiste. Moya de pe na zalaki na sima caméra, régie finale, le sima maki na directeur technique na biso, Gelo Muya alias Koko Muya. Ba mata ba kita baba biko na mabele fils. Mani boika machine na préférable. Zambe penza abadira bakisaleri nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te